Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows de Nar TV. Tu es tous sur la Nabino ensemble, kakane toujours partager Nabino. Nasana li solo moko vraiment ya passe. Li solo o na ibi ko choquer toujours. Pour biso to linga to lo be ma solo o eza vrai. O ko pesa yo vigilance. O ko lamusa yo makanisi o longwa na ba erreur. Toujours beta ma solo o e komeli ba misusu e komela bisote. Voilà pourquoi to lobi benga des shows de Nar TV. Pesa biso ba sujet ya bientôt le belango. Na kolingana rappeler mutu moko cha cloche de notification. Cloche de notification, ça veut dire soko s'abonner, faut bo sanate, le plus important. Ngonga na yo nde ezala activer ya nde to bengi cloche de notification. Ça veut dire ngonga no faut zande ba olaksa wana voilà, comme ça. Bongo, voilà. Des traces wana likolo, dessine la vibration likolo, soki eza bongo na ngonga na yo dans les bons. So eza bongo te luko fina ngonga na yo, ngonga seulement. Touche ka ngonga wana na pembe na elongi nanga. Omona ngonga. Touche ngo pour la deuxième fois, ba opeso des options. Personnaliser na toutes. Toucher sur toutes. Omona mba mo eche détrace sa vibration likolo nde ba olaksa wana. Voilà, comme ça. Voilà. Wana oza dans les bons. Donc merci beaucoup. Soko s'abonner ko bo sanate, cha cloche, soko tala radio show, cha cloche. Ce cloche ezate yaya. Tous autres émissions, oya obenganga na émission to suite to sali des semaines passées. Na beta ma solo tous les jours. Tant oya tout nanga question, il y a ba émission on a sali déjà des semaines passées. Non ko répondre ou bien te pour no yebate o lobani. Luka otali sikoyo obenga sikoyo to sololi. Non que émission na chakala yo ya tout nanga ngolelo. Tu vois? Moi na répondre bien zate pour na bosani makamni no loba. Ça dit autant la émission en retard pour ngonga na yo eza ya kofinate. Toucher ngonga na yo pour la deuxième fois accepté par toutes et tu as des traces. Ce ngonga no eza déjà na des signes de vibration likolo. Problème o etali ote mais ce ngonga no eza na des signes wana te. Bongisa tuna papa na ndako tuna mama bo tuna bana ba olaksa bino ndenge ba chaka cloche de notification to beta lisolo alelo. Problème eza boye. Maman na biso abenginga, maman lobi des shows na landio trop. Kaka ndengo zoloba o ekomeli biso, ekomela ba misusu te. Voilà. Biso tolingi yoka, kolinga te lokwa yo kweya na erreur, olingi batutu ba kweya na erreur wana po yo sepela. Non. Eza bien te. Nzamba opambola ote linga ke erreur o yo salaki. Libulu o yo kweyaki. Kolinga te baninga baya ko kweya na kati. Luka o zipa yango po baninga baya ko leka bien. Nde nzamba kopambola yo. Mais so kolinga lokwa yo kweyaki na libulu, otiki libulu wana ndenge wana po baninga baya kokota opambwa mate. Voilà pourquoi to sala ba émission boy. Ce n'est pas pour indexer les gens, mais plutôt pour éveiller les gens. To ça wana. To beta lisolo 15 minutes to silisi. Maman lobi des shows beta lisolo nanga caché d'identité. Ah so lingi to tanga kombono to tanga. Soko bito bomba kombono to betika lisolo to pesi conseil to bombi kombo. Maman bi des shows beta lisolo nanga pesa conseil pe bandeko bayebisanga na sala nini na kolinga papa mama landanga vraiment na bokeba avec attention yoka likam nazo yebisa yo après opesa mama na biso conseil. Mama lobi boy des shows nazali na Afrique nazali na mobile nanga bien que mobile nazalaki na ye nazalaki deuxième femme. Mobile ne azalaki déjà un homme marié et puis maman na biso azalaki deuxième femme. Mais au moins babanda ko vivre bien, problème ezalaki te. Maman sengaki mobile na ye aya ko visiter na poto ndenge batunyo subayaka po mobile na ye abanda ko tambola pe mingi, atambola na mwasi na ye ya liboso, maman pe asengaki aya na poto. Bref. Mobile ya ye na mwasi na ye na poto, maman na biso ko lisolo aye na poto. Maman bi de chota na ye na poto na sepelaki na vanda na poto. Maman vandi na poto. Avant bakabwana mobile na ye. Maman abi de show mobile nanga ayaka kotalanga. Tokendaka feti moko babenga biso quelque part.
Na fête wana nde mobali oyo tobeta na lisolo amonaka mama na biso a partir à fête. Mobali ya Afrique aye wana baboya nite bazana ona mobali ne ya Afrique bakendaki invitation na fête. Na fête wana tata moko azalaki wana alulaki déjà mama na biso kolo lisolo. Akweyaki mama ndeke alulaki mama makasi. Bref fête eleka mama zonga mobali na ye azonga na Afrique mama vanda na poto. Bandeko na poto kote bayambaki mama balobi boyo moni na poto. Oki ko vanda boete mobali na Afrique et puis wana aza un homme marié ça sert à rien. Boya ye luka mobali awa na poto osa l'effort obota ozwa mukanda osa la vie na yo awa na poto ke otalelaka mobali oyo aza na Afrique et puis aza na mwasi na ye ya liboso. Mama na biso abi de chaud nga personnellement na ndimaki ba proposition na bango te. Mobali to vandi na ye bien to soigni te eloko te kaka pona mikanda poto nde to boya na mobali. Mama abi de chaud na ndimaki te mais au fur et à mesure mama yaki kolanda batoli ya bato apoto. Ezali na muko mususu mama siko akendai kotambola. Lisolo ebandisiko aw. Mama akendai kotambola. Azaki na kati ya bis, azozonga na ndako. Bis oyo azali na kati, bis elinge démarrer. Bamonika mutu moko aye mbango. A sauter na bis akoti. Omoni bis so elinge kanga ba porte. Fini mutu. Chauffeur a relâché mutu akoti. Batutu bakamwe comment on dit mozo ba risque et tandis que bis mususu ango na simezolo ngwa dans quelques minutes. Bref, batutu batiraki attention ya komona mutu ndenge akoti porte fini. Maman abi de choses na mona ikaka mobali moko ya africain porte fini bon to mona ki eza normal mutaza pressé. Or tata ona ya africain ti asotaki na bis ndenge wana amona ki déjà mama na biso na kati ya bis. Ya lobaki malamu bis nyata ye na pine. Mais on ko rater occasion te ya kokutana na mama na biso. Po amona kaka na fête. Anda ko yeba te ndenge nini okutana na mwana mwasi wana na monaka na fête. Tango moni mama na bis. Papa ndimaki bise nyata ye. Mais ye fwa kota kaka sola na mwana mwasi. Bref. Bakoti na bis. Mama bi de show kotenga na kitaki tonton congolais akiti. Oh. Nzelanga na okende. Nzela tonton congolais azokende. Oh. Maman lobi immeuble lengina kota immeuble tonton congolais linga kende. Oh. Immeuble mama linga kota immeuble tonton congolais linga kota mama abi tien. Na mona ki suspect na bangi tanke mwana mwasi na bangaki. Na epe poto na yebi pende ebelete. Mama abi na temi no libanda po immeuble eza il faut kota moi ba immeuble mso eza kokoti na mwasi ebilo mwa bongo. Mama abi ten nata no nzela nini o ya koleka. Bref mama tala boye mobali pe atelemi. Oh, mobali atelemi nga na telemi ye pe atelemi. Bref, tonton congolais akomo solisa mama na biso. Basoli na mama akomo pesa mama ba conseil ka ndenge ezalaka. Moi mot d'amour pesa nini? Abwakeli mama moi mot d'amour. Ba mama pe lokwa bolinga moi mot d'amour. Esali mama yiki, esali mama mwete. Mama abi de chaud na ndima ki ye nanu te, mais na yoka ki. Bref, basololi mama beti li solo na ndako kota avandara na ndako ba ebisi ba congolais awa na poto mama na ngai il faut faire attention bayaka kaka bwe lobi ya ko détruire vie na yo mie kutu luka ata mundele o vivre na ye ke okendo landa ba congolais tozobeta li solo ndenge ba pesi li solo mama bi de show na yoka ki bango mais kosola na mobali ba invitation mobali abenga nga ba invitation moi restaurant toke moi gauche totamboli moi masolo mama bete de ali so na ndako babaki ba congolais na poto trop de problèmes ako détruire yo si marokima bebika nde na beta ili so mususu soki mutasi akoti na maamba bolingo ezaka kwiti tomonaka ni en avant ni en arrière ni gauche ni droite tozalaka aveuglé mama akotaki déjà na bolingo nyoso bayebisaki mama ekoti awe bimeli na boy. Mama azwaki coton atie na litoyo azwi coton mususu atie awa bolingo kwiti. Bakumbani na papa balingani bolingo continue batambolaka. Mama lobi de show ayaka kolandanga trop akomo ya pe na ndako batu nyonso pe bayebi ye bon. Kena ngo normal pokolo nzoto andimi. Siko nga no lingana tuna question moka muke ya ona abi na ba restaurant kuneska ba mema bino bana basi na restaurant boliaka nini? O boliana nte na bandako na bino. Na ba restaurant o ba memara bana basi parce que
mwana mwasi kolobake bamemie na restaurant ozwi molimo nona bomutu mobimba opesi kaka po bamemie na restaurant des shows natuni balesaka bino nini na restaurant nalingi mama moko apesanga nanu mwa réponse à bien mama boliaka nini na restaurant po eza même na basi ya mabala mosusu baosala idiosi baosala buzoba po mobali moko akosake na pembeni amemake na restaurant yango nafungoli mwa parenthèse wana natuni boye kuna bamemaka bamama na restaurant boliaka nini ndeko moko mwasi apesa réponse ekozala bien totiki tozonga na lisolo mama abi des choses mobali amemanga na ba restaurant tout ça tolingani bref bolingo continuer mais mobali na bata wana nyonso mobali va banda ovanda na foyer azaki nanu azwi mukanda te mama lobi chose grave quelques mois mama ekokoma na zemi mama akeko vanda esika moko na mobali bavandi na mobali abisi mobali na ye na zemi ndenge nazawa zemi deja na libumu ekoti mobali abi problème ezati tika tobota mwana bavandi na mwasi na ye toujours na foyer abombi mwasi chose grave 3 mois seulement ayebisi mwasi ndenge eza na yo il faut longola zemi mama abi des choses mobali alobai na nga to garder zemi na bota 3 mois mobali abaluki abina longola zemi elo ni mobali ayebisi ye mobali abi yo okobotela nga te na mboka na tiki 4 femmes première femme ana mwana moko deuxième mwana moko troisième mwana moko quatrième ana dembana yo siko okobotela nga par rapport à quoi longola zemi mama ke koyebisa kote bayambaka ye mobali abaluki mobali abina longola zemi bayebisi ye okolongola zemi pona nini garder zemi na yo bota mwana ça sert à rien okendo longola zemi biso toza ba chrétien ça fait pas bien yo chrétienne okende kolongola zemi bref mobali abengani mwasi lokwa mwasi aboyaki kolongola zemi bima abengani mama na foyer mama ke kolela pa ba assistant social ya mobali na ye na foyer bayebisi mama kende bovanda na mobali babengi mobali vanda na mwasi na yo problème ezate bomba ye kuna mobali aboya lobi lokuta ngana na posa na yeta sa nini akende ba assistant social babi yo pe loko obwaka ngunda te ozana on a papier te moyen to pe so pe place awa ezate parce que ozana on a document mon côté mama atelimisu mama ke kolala pa camarade na ye moko na tongo nango abengi pasteur na ye esika banda ye kosambela pasteur abengi sœur moko ya mozambicaine asengi pa sœur ya mozambicaine bombelanga sœur pa na yo juste pour na journée moko après to luka solution na luka esika nini oke placer sœur ya mozambicaine alobi oui ngana na problème te par contre mobali nanga aza italien pardon mozambicaine abala italien abinga mobali nanga aza italien aza pété aza na voyage et kozala bien sœur ya to vanda mobali nanga kozonga après 1 mois comme ça après 1 mois ce mobile nanga ye nde pasta oluke la sœur et sika oke vanda bref maman na biso ake vanda pa mozambicaine maman abi des choses to vandi na mozambicaine 1 mois après italien ye mobile na mundele ye maman abi des choses na kanisa inde mobile ya mundele ye mundele akoloba nanga na bima po na kotaki na ndako na simane mundele abi non fanda wana bokobengane po na nini yaya oyebi mindele nde balingaka mwasi soka ana zemi mundele abite vanda oza na zemi vanda mais soki oboti na okokobomba yo na mwana te par rapport pe ya baloi ekozala très illégal ekozala mie lokwa zemi ezokeye na kopusana luka association moko esalisaka bamama zemi na bamama bana ata oza na mokanda te bayebi ndeni bakoencadre yo mundele apesi bango ide mundele maman na biso abi bref des choses na luki association ne mundele atinda inga association emonani association bazwinga en charge mais mundele ayebisaki maman na biso boye italien ayebisi mama tango okende koyebisa na association wana loba na bango koto vandaka okontribuaka po na loyer c'est-à-dire ofutaka chambre 200 €. Bango bakosunga yo bando futelo chambre na plus mbonga moke bando peso pour préparer maternité et ko permettre yo obomba mbongo na yo ti okobota. Et chose grave, maman lobi mundele azwinga en charge azokendo tikanga na kilo tous les jours, tous les rendez-vous ya kilo. Italien tchaka maman na voiture akeko tika ye na kilo. Italien abiko tambola makolo te. Kotambola makolo te oza na zemi ba rendez-vous na yo nyonso pesanga mundele a copier ba rendez-vous tout. Mais moko bwenga na comprendre raté.
mundele abatelaka mwasi bien so kaka na zemi mais pas na biso kaka ba problème mama za na zemi kaka koswana kende yo moko sala boye mundele aobokola mwana ya africain na libumu aza na zemi ye azwi charge ya mama mama bidesho mundele akenda otika nga na hôpital mikolo nyonso tina ndenge na ye kobota association wana baye kozwa nga baplace nga quelque part bamama na biso na France bayebi ndenge ezalaka mwasi soka aboti bakendaka kotya ye quelque part ata oza na mokanda te bapesi mama hotel mama bandi kovivre quelque temps après mobali kuna na foyer esika azalaki babengani ye na foyer mokanda esali nini ekufi mukanda mama en fait mukanda papa na biso ekufi papa akomi pese yolela toza wana voilà mama lobi de show kaka ne mokili kendaka mokili mbanga ntaba lelo eyolobi ya muninga mobali kota atikalaki na foyer mukanda abu pia bapesi ye kitef babengani ye na foyer mobali alandi mama na biso ake kobondela mwasi landa lisolo très bien au comprendre maman abi de show mobali aye kobondela nga personnellement nalingaki te mais na église balobi non omoni ka ndenge église ezalaka tosambelaka toza ba chrétien aza mobali na yo boboti mwana tout ça sala nini bobongisa kaka bref babongisi na mama or tanga landi mama ndenge bakende kobongisa mama asalaki déjà déclaration badéclaraki mwana wana mama azwi identité française mama akomaki française kuna esika batiaki na mwana tanga bimai na maternité asali masolo boyebi ndenge ezalaka mama abombaki bambongo na ye ndenge association abandaki kopesa ye asali masolo adéclaraka mwana mama azwi mokanda na nsima mwana parent française mobali aye kolanda mwasi ayokeli mobali mawa église epesi conseil bazongani baassistant social ntango bamoni mama azongani na mobali wana bakipaki te eya mambo mokili ndenge etambolaka bakontinue vi na bango mama ye kokóma na zemi ya mibale mama akomi na zemi ya mibale baye kolongwa wana na esika bazalaki na niveau ya bapesaki mama ndako ya moke mama ye kozwa ndako mosusu badeplace bake musika bake na bakartier oyo tobengaka na comment on dit na bacampagne mama abi de show toke vanda na campagne po baproblème ya ndako cher mobali azali na mokanda te vie ezalaki mwa ekozala mpe kilo po tozala bien toke vivre na campagne kuna esika bakenda vivre na campagne baye kokanga mobali contrôle d'identité bakangi mobali barefoule mobali bazongisi ye na Kinshasa mobali ake Kinshasa mama atikali na mwana liboso adéclaraka ye lokwa ya mutu mosusu mwana mibale ntango baye kokanga mobali na ye na contrôle d'identité oyo ya mibale abandaki koza na mabele batali mobali mwana liboso aza ya ye te mwana mibale lokwa azomela mabele oza na responsabilité moko te epuis yo ndenge oza na bapesa o kitef à l'époque bandaki korefoule bazongisi mobali ake Kinshasa mobali azongi na Kinshasa kuna esika akendaki na Kinshasa ake kozongela mwasi na ye parmi les quatre azali na mwasi moko azali na bana mibale bazongani na mama bana mibale mama bana mibale na Kinshasa basignale ye na poto kuna esika barefoule ye atiki mwasi na bana mibale pe mwasi na Kinshasa abengani ye wana papa azosufrir na Kinshasa babengani akomi mitelengano akomi muta bakwiti basolaka na mwasi atika na poto na bana mibale mama abi de show famille na ye babundani baye kozongisi azongi na poto mama abi de show mobali tobota ine déjà bana na sai nini na yambi ye lisusu nazongisi ye na ndako bavandi na mwasi bazo continuer ko vivre mama abi de show du fait kazali na mukanda te pona ko éviter ba problème to sala kiboy to lingaki to sala mariage oyebi ma mariage ba papier ndenge ezala ba mariage ba vite fait po mobali azwa mukanda azala illégal te na poto tango azongi mama bamemani na la mairie bakesa la mariage à lokuta oyebi nde to sala mariage à lokuta bakotisi dossier na sima mikolo tango bazozela réponse ya la mairie po bazongisela bango réponse à mariage batindeli mobali ne convocation na préfecture mobali ake na préfecture bangweti ye bakangi mobali yo touti korefoule yo ozongi na France ndenge nini tant que to refoule yo même ambassade na ya France na mboka na yo bakoki kopesa visa te po oya parce que oza refoule okoti awa ndenge nini bref batie na nani na garde à vue mama lobi de show batie mobali na garde à vue mama tamboli mutu na bana mibale mama tamboli mutu
babandi kotambisa mobali en fait batie mobali na garde à vue maman bandi kotambola moi ça bandi kotambola kokelukela mobali ba avocat maman obi des choses na jeli mobali na nga avocate ya moi si ba défendre mobali ndenge ba défendre mobali avocate alobi na défense to sali na niveau na biso esili mes décisions suka ezana ni préfet soki préfet alobi ka kozonga yeba ka kozonga mais soki ba kotika ye to yebite mais lokola koti illégal ba bengana ka ye déjà liboso azongi sous na France akoti nzela nini est-ce akotaki na passeport na ye poso akoti na passeport na ye na identité na ye na ambassade ya France pas na bino na Afrique ba ko pese visa te ça montre qu'akoti na ba identité mususu asali susu deuxième entrée illégale plus kitef ba bengana ye déjà donc double infraction ça dit pour na ye azozonga et en même temps ne bakangi wana po kendo zonga mama akomi na bana misa tant bakangaka ya liboso bazongisaka ya tika mama na bana mibale tant azongi atie susu zemi mama akomi na bana misa na préfecture babi azozonga tant baye kosamisa bango ndenge batiaki na garde à vue préfet ko décider batika ye le rôle akomi deya na bana mibale po ya liboso baokonte mwana na ye te po mwasi adeklaraka mwana po mobali aboyaka ye adeklaraka mwana na ndenge na ye nde mwasi azwaki identité baye kobote ya bana mibale baokonsidere lokwa baboti bana mibale mama abi desho baye kotika ye lokwa aza na bana mibale na ngai lokwa anga pe mwasi na ye na adeya na mukanda abakisi bana mibale pa na nga baye kotala dossier na ye barefulaka ye liboso atika nga na mwana moko sans compter ya liboso po eza neti ya ye te atika nga na mwana moko awa na minute ya mibale baye ko annuler décision ya refoule na ye batiki mobile ba libérer mobile bref ba continuer ko vivre na mwasi chose grave maman lobi des choses to vani na mobile to bundani na koti ba crédit na banque na zui crédit mobile ya sali code conduite a eu permis de conduire pour na ndenge ya musala maman lobi des choses mobile ya bandi ko sala mbongo bandi ko mona wana baza toujours na campagne côté ba kenda ko vanda po ba kima kuna ba ke vanda kuna baza musika bakasa dossier yebana te. Or que dossier na France ezala so tia musapi ato ke bomba na songe ya France ba okanga yo nde bakanga ka eto bakotaka dossier ya mariage kwa zwa mukanda bakanga ka ye maman abi des choses to va ina mobile na zui crédit mobile ya sali code azui permis mobile ya bandi ko sala chose grave mobile kuna banda oke esa na Paris alors esa na Paris alongwe province esa na Paris mobile so ake sala ari ko ya après des semaines oh te na sala ka musika ba région belé maman obi des choses mobali ba raison nzoka kuna kenda na Paris azoki déjà mwasi mususu maman obi des choses to vivre ngana mona ngoka normal mobali ya sala mobali ya ko somba mutuka o mobali ya somba so iga maman obi ke non zwanga osali sanga ata ba kusa bia tikela nga kuna bongo ta ngana zaki te ba kusa ngo banda osala ona nini liboso ta voiture weza ite ba kusa ngo banda osala nanani kende ka ndengo kenda kati yaya quelle ingratitude et en même temps ndenge bakangaka ye na préfecture batikaka ye baye kopesa mukanda na sima ya mwasi ndenge baboti bana mibale po abokola bana mais ye ayebisa ye mwasi nde na ndako te bapesinga mukanda na sima ya maladi mais zelo comprendre ndeni mwasi ayebaki aboyi koavouer pa mwasi na ye ke mukanda na zwi na sima na yo po na bana toboti akosa mwasi tango ake na préfecture bapesi ye mukanda ayebisi mwasi na ye non bapesinga mukanda na sima maladi yaya idiosi maladi yango uti obela mokoni obeli maladi kote nini osalaki dossier ya maladi wapi ono bapesinga mukanda ya maladi bref bazo continue vivre mwasi abi des choses voiture mobile ya sombi ngana azwa crédit na banque papo ya sali code azwa permis mais lelo so na sengi ye faveur papa memanga tosala ba course bon kala yo ando sala ba course ondeni kende ka ndeko banda okende liboso non oui bien moko non to bon ça va comportement moi tant tout ça be mission boy c'est pas pour indexer les gens et ça pour ba comportement boy ko za na couple moko quelque part c'est-à-dire papa tira ko sala biloko a boy c'est ça tout ça na besoin biso ba papa to linga ba maman na biso en fait to linga basi na biso ba congolaise tout ça na besoin qui nous tema mabesi là tout ça na besoin escroquerie d'humilier na kati ya communauté c'est ça parce que ba conseil ya boeton toujours ça lango eza sauver ma bota moko quelque part
yango toyebisaka bino partager émission ya Desho Denar TV. Par contre na olingana yokisa yo audio ya mama na biso Georgine na Belgique. Yoka ndenge mama alobi tolandeza juste audio ya 30 secondes. Merci beaucoup papa Desho na kabola kangu mingi. La tindi nano 5 na tindi ya tindi 5 na tindi ya tindi 5 na tindi na tindi na tindi na tindi penza na Congo partout na tindaka. Pa makambo ya kopesa bato maele. Nga deja na pela na ngai loba mama Irene Masanduki na pela na ngai deja sa mumbonda. O mama ya tikala na zemi ya 8 mois. Abota ye moko mwana za na 21. Donc mobala akoki kozwa ete parce que alingaki tozwa mbongo. Tokenda kosala eloko moko na Hollande. Nde bota to esa nini na ndimi na lali na lobi na tongo na ganyaki na loto te. So na ganyaka na loto mbe tosali yango ya pasi na lingite. Tuboya na pelera yango kaka na makambo mpona wana na somba pe ndako na ngai pe akendanga na tikala. Donc mpona koloba noke moye moto akosanga eza te miso epela moko kaka kwa mama Irene Masanduki. Donc ya za mwana nga na za mama ebeteli nde iyo na Masanduki na linga bino mingi bino mibale bana na nga na lingi bino mingi. Voilà, mama lobi Desho bino mibale na Irene Masanduki na linga bino mingi. C'est-à-dire yaya tozo sala ba émission o ezate pona ko indexer les gens. Tozo condamner mutu te, tozo sala ba émission o pona ko sunga mabota. Pona ko sunga ba couple, ko sunga ba famille, ko sunga ba jeune sœur, o bazo linga ba kendo bala, ko sunga ba jeune frère, o ba linga ko bala, ko sunga biso ba jeune o tozana mabala, to linga basi na biso. To linga bango, to longola ba erreur, o ba linga basali ya boye, e ya te. Tant tozo sala boye, eza na papa moko akovanda bi, jeune ya loba maamba bien. Ngape ba comportement o na sala yango na mwasi na ngai, fona tika, oui yaya. Parce que si on continue na ba comportement boye, yaya libana na bino eko katana na nzela. Nyonso wana ba nini ba sort ya divorce, bana bazobeba. Bana bazobeba. Bana biso bazotika la ba tokomi na ba voyou ya ba congolais belé ya bana ba congolais ba voyou ebelé. Pona ni ba papa na bango ba kabona na ba maman na bango. Ça fait pas du bien. Ozomona congolais moko abota na basi 5 na poto. Awa boti 3, kuna boti 4, kuna boti 5. Bango nyonso asundola bango. Yaya eza bien te. Eza bien te yango toyi ko sala ba émission boye tango ko finga na esila. Tango arando esila oya vandi azo finga mninga te. Yaya laksa biso nini eza na mutu na yo. Conseil nini ozo pesa ba mama. Conseil nini ozo pesa ba papa. Conseil nini ozo pesa communauté. C'est ça. Yango nde na lobi ke ba mama na biso o ba comprendre. Yango na loba so na obeta lisolo. Landanga très bien avec attention au retenir nini. Yango to lobaka partager. Ndenge mama Georgine na lobi ya zwa katan, abia zwa katan yoka. Merci beaucoup papa Desho na kabola kango mingi. La tindi nano 5 na tindi ya tindi 5 na tindi ya tindi 5 na tindi. Voilà, c'est ça. Tindi penza na Congo. Voilà. Maman zotinda partout. Abina boîte à 5. Yo, est-ce qu'on partagera ma solo? C'est ça. Yo, talara déjà des shows. Olandara conseil et belé pas des shows. Oyo karaba événement belé pas des shows. Est-ce qu'on sungara pe ba entourage na yo ba comprendre? Est-ce qu'on peut s'arraper ba copine na yo ba comprendre? On peut s'arraper ba camarade na yo ba comprendre. C'est ça. Yo on te singaka partager. Partager c'est important. Yo on de koyela biso ma solo ya ebelé. Ponga na pesa rabino. Tant yo partager camarade noir pesa di solo. Tant on partager papa on a pe pesa di solo. Yango nde zo ya tozo beta po bino boyoka. C'est ça. To sala ngo po ba erreur eko ya te. Merci beaucoup tozonga na sujet. Maman lobi de show mobile eko somba mutuka wana mama matarate. Soko ngo senga sala kaka ndengo banda sala liboso. Mais yo tango ye. Okweli na maboka mwasi vie epesa ki mobulu. Mwasi a sauvé yo, mwasi a luki ba avocat. Soki mwasi a luka avocat te po ba ke no sambelela ye. Kasi mwasi alinga avanda te. Anga avanda na ye ba kangi bo sebo ba zongisi yo parce que mututa ye ko défendre yo. Mais maman lobi de show na telengandi na tamboli ya kokendo luka ba avocat. Azweli avocat. Luka avocat ba ke ko samba sala bwe na bana nyonso ba ye na bana. Nyonso po batika yo, batiki yo obimi. Azwa mukanda azokosa mwasi na yeke na azwa mukanda ya malade mais zaina muko mususu préfecture etindeli ye mukanda
ndenge batindaka courrier yaka pona boye na boye na boye na kati ya courrier bakomi bien ki azwa mukanda na sima famille na ye azwa mukanda na sima famille na sima mwasi na sima bana mais ya kosala mwasi na zwaka na sima malade. Quelle ingratitude. Mais landa lisolo yo ka kote suki toke na point suka mama lobi des choses ndenge anda ke na Paris azwaka déjà mwasi azana mwasi mususu bande kona ekuna o bayeba na connaissance babitala mobali wana ndenge azwaka na Paris wa koto eyoma sale effort bo bimakuna boya pembeni koto. Bref baye kolongwa na campagne baye kovanda baonyo su na Paris lokwa yo lobi olala libanda ba 2 semaines pour vendre la musika na Paris tozwanda kuna Paris pour kolala libanda sa nini esila. Bref baye kozwanda kuna banlieue parisien bavandi ezo continuer kaka et comme ya ba weekend onde ngara sala ba weekend to banda avant yango na komo bima avant ezaki liboso nde po bozaye musika elongwe bokomi pembeni ekomi pona ba weekend des raisons toujours. Or problème ezali na kati mobali akoma ideya na mwasi mususu mama yaki kokoma na mukomobe mobali akeye azongi te mama azoki kaka chanze fungola ndako tango mobali aye akokai kokota te tongo ekotana baswani mbila kwei mobali a décidé mwasi abima na ndako mwana mobali azwi responsabilité donc ndako ye mutazwaki mambo ebele ba décider baswani mbila ye kokata makambo na bango basambisi bango ba décider ba déplacer mwasi mobali atika na ndako wana. Bref ba déplacer mama na biso baketia ye kote mususu na bana mobali atikali wana chose grave kaka ne bande ko yebisa mama na biso kolo lisolo mobali azali de na mwasi moko akoma ine na Paris mère de 3 enfants aboyi mwasi na ye mama bana misato ake ko bala mama bana misato mama bi de show samedi le toza samedi non samedi o euti koleka o ya lobby lisolo na zo biso samedi a lobby ça fait une semaine samedi o ya lobby mama amoni ba otindeleka ba photo na WhatsApp na Facebook mobali no ye auti obala mobali abali ka nde bakaboni na mwasi abengani mwasi ba plaça mwasi koto mususu na batanka ko ya muke oyo ba photo ye samedi onde mobali auti obala aboyi mama na biso mère de 3 enfants aboti bana misat abengani ye samedi nde no ye biso mama omona ka ba photo zwa ma copine ta mobali na o zwa omona ki déjà zwa obika nde so ba otinde o ba photo babali mbanda tension mutema pene longwa mama abi de show na bengi o beta lisolo wana eza pasi na bandeko na biso ya mibali pona nini kozala na mutema boye pona nini koluka oboma muto ya salisi yo tusa wana pona nini koluka oboma muto ya salisi yo bandi ba camarade mama biso babi ma copine vraiment yo mto sali na nyoso sali pona mobali atiki yo akeko bala muninga no mwasi akeko bala mère de 3 enfants asundoli ona bana misato na nyoso oyo sali lelo ya komi oyo yaza abwaki yo abali mwasi mwasi akeko bala mwasi wana pe abota azana bana misato mère de 3 enfants obwaki oyo yo bana misato okeko bala mwasi abana misato okeko mema ba charge oyo eza ya yote idiosi ya idiosi yango papa muso alobaki desho yo defendaka kaka basi ya tant mamba boeza yo lingina kosa olingina koso ponani. C'est plus les mamans qui sont victimes. Il y a un créé à ma solo te. Yo linga na bando créé ma solo pona lobela ba papa na sa ila ba papa ma solo te. Yo beta li solo, pesa li solo de choix beta. Nga créé à ma solo te. C'est plus les mamans qui sont victimes. Sorotali plus bat ba beta à ma solo. Mingi basi karande ba victime. Ba papa ba benga nga me muke. Papa ba benga nga me muke basi nde baleki ebele biso nde toza ko abize ba mama mais yo linga na betelo masolo mibali pona zwela ngo wapi yo linga na bando ya okosa non des shows de Nar TV ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir o linga na koso pona ni rien que la vérité ya ba mama baza ba victime tala neti problème aboy comment ko boma muta salisi yo wana za ko boma muninga obali c'est vrai pour nini to bali oya salisi yo pokoma na ba vie oyo komi nango pour nini to bali oya pesi yo mukanda mibali belé ba sali biloko na bana basi mais soki to lobi yo lobi to défendra ba mama faut to défendre bango yaya faut to défendre bango femme aza être moko faible biso nde faut to soutenir bango na ba conseil biso il faut to pesa ba mama conseil pour baza très faible faut to soutenir bango c'est ça. Yo le bateki ah non mais des choses yo défendre akaba mais yo lina défendre banane
Maman apesi lisolo eza mwana mwasi ngana na balola ona lobe komi papa. Te yaya. Olingi na kosa pona. Et sali mawapasi na soni maman na biso abi des choses beta lisolo expliquer na bandeko ka ndengo zoloba. Betela bango bayoka o ekomelinga. Tala lisolo côté outi na côté suki. Maman abi samedi lelo une semaine, samedi lelo une semaine ba photo. Abali mwasi mususu. Mwasi mususu aye kolia bonheur o mwasi mususu asali. Donc yo tongi ndako ti osisi otiena batol mutu mususu aye akoti aye kovanda oko sepela. Oko sepela nango oko sepela te. Oko sepela te. Il y a des gens qui détruisent la vie des autres. Il y a des hommes qui détruisent la vie des mamans, de nos sœurs. Voilà pourquoi toujours défendre bango. Yo linga ba défendre bango tende. Bon, ce n'est pas du tout pour défendre bango mais andengona parce que bango ne ba victime. Yaya to longola kimute mama be. To tika kimute mama be. Moi so yo ozane posa te tika ko tia ye ba charge na vie. Moi so yebi ko za na posa na ete mais pourquoi okendo bota na ye bana? Pourquoi to linga ko bota bana pona mikanda? Ozo bota bana ga pona mikanda mais maman na bango ozane posa te. Ya ona yebisa bino na ba émission yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour de comment comprendre. Na lobara boy, maman landa ona otikelo liloba suka. Mobali soka lingi yo te. Na bano obota olinga bango te. Mobali ava linga bano yo boti fwa banda ko linga mama na bango. Mobali po linga bana o yo boti fwa banda ko linga yo mama. Soki mobali wana linga ka yo te, yo kelangelo na oloba na mwana obota olingete. Ato bote liye bana 5. Kande na moni ndeko mso akomai na commentaire, bana baza garantie ya libala te. C'est ça. Papa il faut bandolinga mwasi, soki mobali alinga ki yo, aozana affection abana, mais soki alinga ki yo te yaya, ato bote liye ba angelu na ba mapapu, aolinga bango te. Ndimelanga, aolinga bango te. Ya omona mibali misusu, aboti mwasi, asundoli ye, même koya kotala bana yaka te. Passion alimentaire il faut l'état ndakendo kata mukanda. Mais ba o balinga iba na bango, ba o balinga ibasi na bango, so iba kabwani par accident. Hormone affection na etikali na bana. Aola la te sanka kanisa bana. Aoko lexa semaine te sanka mona bana na ye. Aoya otala bango po alingaka mama na bango mais accident e kabola bango. Po bolingo peza na ba accident belé. C'est ça, accident de kabola bango. Akoya ko bandota la bana. Mais oya lingaka yo te, ato botela ye ba angelu. So ika bo kabwani, alingaka yo te. Akoya kotala bango te. Na mbongo po pesa mbongo na bango il faut que funde na l'état, ba komele papier po bando ya kofuta mbongo par force. Par force. C'est ça yaya. Yona lobara to tika kolingana par sentiment de papier, par l'intérêt. Ça fait pas du bien. Maman na lobi na yo soki mobali alingaki yo te, na bano obota olinga bango te. Ya omona mobali musu aboti bana na mwasi na ye alingi bana ne makasi. Mais mobali musu abota bana na mwasi alingi bana na ye te. Alingaki yo te. Bana na obota bango na décaire. Abota bango pas avec sentiment d'un parent envers ses enfants. Abota bango accidentellement. Et atika na ebso vérité, c'est très important. Linga mobali alingi yo polo bio bota bana linga bango. So o linga yeka me ya lingi yo te. Okoyoka ba retour o nga na oyebisa yo. C'est-à-dire que ça lango po yo za la prudence ko kwea na libulu te. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Maman zolela. Maman lobi des choses beta pesa conseil na ba maman. Yaya to beti di solo to pesi conseil. Et là on y oki ko yebisa maman na biso asala. Mobali abali mère de 3. Abwaki o yaye mwasi pe mère de 3. Aboyi mama bana misato akebala mama bana misato. Mbula kima nkombone nani ngando akima mbula nebali. Et salima wapasi na soni conseil ni okopesa mama na biso. À vous les claviers, pesa biso ba conseil to sengi ba sage. Na na bandeko ebele bazo pesa conseil awa. Bazo pesa biso ba conseil ya kitoko. Na na ndeko na nga moko aza mutaliboso na mona ba conseil na yeso kana bwake émission. Conseil ya liboso na mona akara ye. Na lingaki penza na meka opesa vraiment ba merci na bandeko nyonso o ba opesa ba conseil. Na bandeko nyonso o bo otikela biso ba commentaire ezo sala biso bien makasi. Ndeko nanga ya mwasi na kombo ya sekila. Ndeko mwasi o vraiment na zomo na emutali boso na ba émission nyonso. Ya tala ke émission des shows de na TV atika rataka te. Soki tolobi to luka kombo no wana kupesa bino ba dédicace na émission en direct. Donc voilà, merci beaucoup
benga des shows de Nar TV na ba sujet bien o ekomeli ekomela ba misuste pesa biso masolo vrai yaya to betango nyonso na betaka awa c'est vrai vraie histoire ngana créer raté yo so lingna créer masolo pona salo sentiment na ngote na masolo o créer te na salo sentiment po yo sepela to sala ba émission pona yo mutu moko te to sala ba émission pona biso nyonso na des shows de Nar TV nanga na bino c'est-à-dire ko linga te na sala émission po yo sepela non to sala émission po muta sepela te po biso nyonso to longwa na ba erreur. Comment ça n'a le plus important quand on est dans le lobby? Partager ndenge maman Georgine na Belgique azo partager. Yo pesa ozo partager to zanga te ko pesa yo merci. Partager émission. Pesa ndeko mususu ayeba. Pesa ndeko no mwasi, pesa papa pe atala. Pesa papa mususu, pesa camarade mususu pe atala. To lo mwana ba erreur. Partager partout. Messager, imo, WhatsApp, partout koto ebi et ko sala bien. To alerter mokili. To ko mebele masolo pe ko mebele. Merci beaucoup, Nabalandi Nyonso a des shows de Nar TV. Je vous aime tous. Nalingi bino tout. Bon week-end na bino nyonso. Tous en émission en direct, chaque cloche de notification et ça la bien. Au côté où participer. Aimez commenter votre émission. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, émission Ezakoya. Ciao.